Koyabino frère Jean au lisusu ateyaki semaine passée na la kaki na kozonga et lisusu par la grâce de Dieu on a tout partagé au toujours nzambe azali ko tiaka na biso to lobana bandeko ba papa bana on a été tout milendi sana et yango ya yambo ke to yebi ndenge to bandaka mateya na biso to yembaka et to kumisa nzambe et to kota na mateya toyemba nzembo moko pona kolendisa na kati ya studio na biso oyo esengi ya Kongo mu Kristo ke nzambe apambolango abakisa oyo nyonso ezali ya kozanga pe na bino bato bozolanda biso nzambe vraiment asimba bino asalama kamwisi na kati na bavi na bino ete bokende bobe liboso et puis na bancouragement oyo nyonso boza koencourager nzambe amona bino toyemba nzembo pe toko continuer oyo sali rubrique la biso j'ai levé mes yeux vers les montagnes où me viennent les secours et viens à l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh, sois loué Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois loué Seigneur. Vers les montagnes d'où me viendra les secours, me viendra l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oh, sois loué Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois loué Seigneur. J'élève mes yeux vers les monts et montagnes, me viennent le secours. Les secours me viennent à l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oh, sois loué Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois loué Seigneur. Je lève mes yeux vers les monts et montagnes pour me viennent les secours. Oh, les secours, me viendra l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nzambe papa totondi ope tokumisio lisoso matango aussi kokomisa biso esika oyo. Merci Seigneur tosengi présence na yo. Merci Seigneur tosengi pe na bato nyonso baza en direct baza kolanda biso. Nzambe tika molimo mosantu etouche bango. Tika makila ma Yesu ezinga esika o studio tozali. Nzambe tika ete ba image o tozosala nyonso ezinga mana makila ya Yesu. Papa totondi ope tokumisio na bolingo ezali kolakisa biso e yango pe oyo biso tozali kolakisa pote yo mutolinga biso liboso. Yango Nzambe tika pe na bandeko nyonso baza na extrémité de la terre baza partout oyo baza kote ya liloba na yo oyo pe bazali kosala na kati ya ndako na yo e pe oyo nanu pe bazali bayambi Yesu te. Nzambe tika molimo santu etouche bango. Nzambe topesi Mateo na maboko na yo tosengi nyonso na kombo oyo ya Yesu Kristo azambikisa biso pe tosie koloba. Amen. Bien, frères et sœurs, Nancy Susunaye pour nato parler au ezali lobanzambe, mais
naza toujours pour rappeler pour la situation où tu bandaki na mateya na biso tolobaki sur où tu kolobake veillons. Donc réveillons-nous. Et puis après réveillons-nous, tu parlais sur veiller et prier. Ce qui n'a rappelé na asi na bandeko où tu kolobake tu ebi o situation tozoli kanamboka oyo où tozaroka ki ba makambo ba ya référendum. Alors eza ko senga na biso nzambe bandeko to telema parce que komita moko eza ba temps difficile. Na asi soki bolanda ba information boyokaki o ba bengi responsable ya mboka oyo alobi aza côté ya oui. Donc o to bengi ke mutu azokamba biso parce que to yebi système ya mboka oyo en Europe ezali président za comme mutu conseiller mutu akamba eza premier ministre. Donc ye mutu azo charge makambo nyonso. Alors yango ke na information il y a le bien à côté oui sinon il y a le bi ezali comme compassion pour la compassion pour faciliter batouana. Mes frères et sœurs to évitant au to zainango monto ya za spirituel à comprendre monto ya za spiritualité parce que ça pour na folie l'utilisation za charnel des za spirituel mais ce qui le lo y a lobby à za diriger tozo construire za père des nations monto nyonso za président na mboka a représentant ka père ya nation ce qui papa o le lo ki azana souci ya bana azana souci ki atambu sabane na vie bien na kanisa kopesa bango conseil ya méchant akota kopesa bango conseil dans le Seigneur mais ce qui azo peso conseil dans la méchant aza papa oyo bo babengi ya malamuté to moni lelo situation zo passer na mboka oyo situation oyo zo passer lelo ba famille bazana botel bazana ba situation moko eza délicat bazana situation moko bazana ba difficulté même ils ont reprendre de bana mso bazo travailler bien na école mais pourquoi pas mbongo yo bakanisa ke pona ba pesa basala ba référendum bazwa mbongo wana ba investir ba bongisa ba famille parce que lelo to lo moni société oyo soki et grandir et koli ezali pour la famille eza eloko moko moyen nzamba sala ki pona koluka ke ou remplir la terre mais lelo bango bangi ba réduire la terre. Alors yango senga ngana yo ndeko to telema na mabondeli parce que ceux qui lelo na telemi tuza ko kambo o ezali hasardé samedi ta on a landaki information wana na priaki mais na parti en ndoto nzamba zo reverenga zo la tsange loko mo me ba ndoto wana na loti ezali zo la kisake ministre ya awate mais ministre ya mboka mususu ezato kangami nango azako senga biso to kota na ba nini na ba canal ya terrasse umuntu pela mabulu ya terrasse fuko kota zo bima kote ye mutu zo kota me ba msu bazo kota bazo landa neti bitu akoti abimi quelque part akoti so abimi quelque part ngana telemaki nazana ducha ko kota me bato msu bazo kota bazo landa mais de fait tant ba komi siko place moko suka ya canal wana ba bimi place ango ya ki maya salité ba poto et puis ba corps ya batu et là la surtout ya bana mike et puis d'autres ane katani ngolo ba bonzambe alobaka d'une manière d'une autre yango no ba ke o nzambe azola kisangai et ngolo ba ke tondi et débordé yango ete mutu azali azana spiritualité est difficile ne pas comprendre makambo tozoloba mais mutu azali ou yazali vraiment na spiritualité à comprendre parce que pour na mutu ya babi que l'homme animal na terme balobaka l'homme naturel l'homme animal na l'homme animal eza pour na folie peut-être ne to lo anglais non sens mais na mutu ya asa na connaissance sa parole akoyeba likambo tozoloba ete yango tozoloba lelo tozomona ndenge vie ya bato mutu nyonso selon ndoto na loti ezola kisaki so bolandi mutu wana donc bokondo suka na bino e ozala ezali de sasa donc ingola kisaki bazola kisa ministre ya mboka ote parce que biso to fandi aw donc izola kisaki mutu ya za tete na biso donc azomema bato o de bengi na destruction mutu nyonso eba koti na système wana o ya yebi ki akoti akom lokola ye o ya yebi ki mwasi akom lokola ba forme ezali wana papa maman c'est le temps kobima c'est le temps kobima yamba yesu bima na bisika wana parce que nzambe aza kolobela yo nzambe aza koloba no bima parce que lelo to koloba ke zozo c'est la Jésus-Christ c'est ce qui a yé nde oyebi ke makamyo so o to lobi ke jishime zali après mais to linko senga ke to lobi non soki lelo liweye liyo eza place Jésus-Christ no yé okufi na yesu to okufi na yesu te soki kutio na eta ozana ngwa
allez aux la passe mingi pona yo alors yango to lobi nzamba zolo bana ba forme belé to lobaki réveillons nous to réveiller siko to veiller alors na sengi susu na basali na nzambe pe na bandimi tout bakala basali na nzambe te biso pe to za besoin to kota na ba prière to la muka to sala tout aider o to tani ba na biso to aider na bato yo bazali na kobunga tela to telemisa bango po mboka oyo etelema parce que o ezako ya to yebi ke za désastre. Les camions sont besoin négligents, mais tant que comme amener, oui, on réparer en côté. Alors c'est pour cela où il y a tout le monde, les lots n'a qu'à dire bah monde où tout le monde toujours vivre, bah continuer, bah comme aucun. Mais tant que il y a de la banque, tant que comme on a un grand problème, bah quand on va salle l'ensemble, oui bah vrai bah salle l'ensemble, on n'a pas de solution. Il y a un autre que n'a dirigeant nyon soba, bah à l'extrémité de la terre. Et nous comme on a au sein la banque, on a tout na bango, ce qui baza makasi, il y a Kobunda na mai ou na moto bien na mupepe ceux qui bazana makasa même tremblement de terre so bazana makasa kobunda ngo ba benga tornado wana na uzo mnoko na kangi mais so bazana makasa ngote vraiment basala ke baba ebake le Dieu tout puissant ali créateur le Dieu o ya créa mokili azali azamuntu o basaka na ete azamuntu o yo so ba bien effacer mboko tozali na seconde mboko elumu eza susute to mona ki le loa ba vago esalema kiao ba mupepe ndenge yaki na kata mboka oyo tangu na ngabi mama ebisinga ako bibate parce que lobi ke mtunyo so faza na ndako parce que ni ozabete na tuna kai na lobi na sœur na lobi mais ko bimate est-ce que président ya za kumeyebate tozana armée ao tozana ba missile tozana ba char de combat tozana nyoso équipement oyo tokoki lelo ke to défendre pays oyo mais pourquoi pas ba tsaona tout entour ya mboka tout défendre dini tempête ou nezoya pona kolobake toza nothing toza pamba devant Zambé na biso na bango to batama na bandako alors lelo ba komo sala ba blog mo ba komo cha ba loi contre la loi o ezali Nzambe Nzambe limbisa bango alimbisa bango na nyoso bazo sala baza komiye bate et yango te nzo senga ke tout tellement na bondeli yango ete to okota na maboni na kati ya banselema na biso nga frère Jean ainsi peut-être bomona so na za enseigner na za koloba mingi ta mususu ba témoignage ezali biloko oyo nga na vaincu ezali biloko oyo na zu expérience nango ezali ya mingi na kati nanga donc elo ba ke Nzambe azo sala ba makambo mingi na kati ya vie na ngai parce que un jour na loba na frère moko na bien azo vivre vie abondance frère moi c'est cas parce que tant on a une voiture ah frère oza danda ko toza na voiture tu ba ko vivre vie abondance mais mes frères santé ya kitoko nazo lia bien naza bien c'est la vie misusu batiki yango batiki na ba biloko niso mais yango ki yango izo sanga na vivre ozomona yango etezo senga na biso ke tozala vraiment beaucoup attention parce que moni Nzambe asala kana kati na biso balobi ke foi nyonso ezali sans œuvre eza foi moko morte Nzambe tango sambela ye il faut ça makam na kati ya bina baraga batwana ba témoignage mingo lalo la ngina tongo za témoignage oza kuzwa mbongo zo sala musala ozo comprendre ko futa banda ko bani eza témoignage Nzamba sala kama kamu sansu mais parfois to eba de blom so to négligé kango ozomona yango moni même lelo ke soto tena monde lelo ba makambo tozo vaincu mingi yango tozo comprendre ko yango lelo to aki to parler sur le langage de Dieu le langage de Dieu lingolo banene langage Jésus yana mon o bablobi langue balobi e le mot ezalo ba langue le langage de Dieu langage ezali faculté que les hommes ont de communiquer entre eux et d'exprimer leurs pensées au moyen de signes vocaux. Donc, les moyens de communication entre les hommes, entre bateaux, étaient na moyen de signes. La façon de employer le langage de Dieu. Mais, comment connaître le langage de Dieu? Une chose d'avant, nous devons savoir que Dieu est esprit. Ah, bah, des hommes, mais Nzambe soit esprit. Alors, na esprit, tu es que d'abord, nous devons aller à corps, âme et esprit. Trois choses, c'est ça, tout ça, nous passer à la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Âme et esprit, âme et années, parce que au moment enseignement, où il peut y avoir confusion, surtout dans l'église, maman, oh, baza, un niveau élevé, il y a parole. Baza, on a confusion, mingi, au moins, maman, soit ah, bien, l'église, nous, esprit, et quand tu as un bon esprit, l'oba boy, et l'oba mingi, mingi.
parce que ça la vraiment confusion la carte. Alors to moni corps au biso volati ndenge le loso ko kufi corps etika na mabele. Âme na yo, n'esprit na yo, yango ke pa nzambe. Yango lobi ke asali biso na image na ye parce que y a un esprit. Esprit eza momoko oyo kozwana ezwana ko na neti ya nolo ba ke cœur. Tant on a kata Bible baso comme cœur, ne ba bi ke garde ton cœur de plus que toutes les choses. Garde ton cœur. Garde cœur na yo na biloko nyonso parce que yango ndeza source ya vie na yo. Yango to ka mutu loba ke ah mutu e baby. Donc so mutu ezo bebe ozo raisonner sur tete. Ozo mona e yaka na mo o e bengi esprit. Sikoyo yango to lobi cerveau, l'esprit lobi ke bango ba tia cœur. Cœur eza motema. Bakolo motema na ba chepa na yo bakolo motema ndo ba chiwa na ozo fonctionner. Mais o ba zo lobi za penser, ezali centre de nos pensées, place to kanisaka. Donc, il y a un cerveau. Parce que dans le cerveau, sur les roues, le cerveau peut polariser dans la mabele. Et il y a un autre truc qui tout un corps, tout un âme, tout un esprit. Il y a un formé et créé. Il y a un ambassade la biso. Il y a un ambassade à souffrir. Il faut d'abord que l'eau que la biso, tout ça, la parole et la connaissance. Parole à connaissance, en citation, il y a renseignement où il y a coquille qu'on permettre biso excusez-moi dans le net qu'on connaître les 5 sens où est ça la kana 4 na biso et puis tous en la parole et la sagesse où ils allient instruction surtout tali même na nini to monango na niveau ya 1er Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 11 ce que to tangiango parce que tozo est latin beaucoup kapo tangango mais to tanga na verset to ko parler na surtout na verset à pour parler dans le verset à Nini, dans 11, on a pour gagner le temps. Acte chapitre 12. Oui, Acte chapitre 12. Non, yeah. Non, 1er Corinthiens, excusez-moi. Oui, excusez-moi, bande pour 1er Corinthiens, c'est ça 1er Corinthiens. 1er Corinthiens chapitre 12 verset 7. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour utilité commune. En effet, l'un donnait les esprits des paroles de sagesse et les autres les paroles de connaissance et les autres selon les esprits. Mais dans verset 11, un seul et même esprit opère tout ces choses et les distribua à chacun en particulier comme il veut. Donc, nous tournions sur Azali ou Bapesi Badon, nous parler sur les dons de sagesse et tout consort. Mais nous sommes opéra kana esprit moko. Oyo ezako aider biso to connaître, to yeba, to identifier. Et plutôt, il faut avoir tous un discernement des esprits. Discernement des esprits, yango go faire to connaître l'identité de l'esprit d'où il vient. Parce que discernement des esprits, yango go permettre yo que o comprendre esprit o yuti wap na kati ya makanisi na onde na ebisaka bino. Parce que na kati ya cerveau na biso na kati ya makanisi na biso tozalaka na deux o ezali ke moyen o toloba ke mabe na malamu. À part ça il y a na makanisi mususu ya ka pesa no o ezali ya yo moko. Mais surtout tali na kati wana to mona ke non esprit yaka o toujours ezuru bano malamu ezali ya nzambe o yaka ya mabe ezali ya satan. Mais esprit à Satan et yaka vraiment na pression. Mais esprit à nzambe o etani ke Saint-Esprit et yaka na ma douceur. Ya muto onzo ka mutazo penser que yanzu esprit tazoro ba l'esprit de Dieu, ba Saint-Esprit za eloko moko. Parce que Saint-Esprit c'est Dieu. Et allez seulement mongo tozolinga vraiment que ba croyant ba comprendre parce que ce qui est loko oza nango base de oza na difficulté pour quand même connaître ba makamu soso connaître le langage de Dieu façon Dieu a sokoloba et que ça on ba difficulté so totali na Actes des Apôtres chapitre 2 verset pardon chapitre 2 verset 17. Balobi na biso na Acte chapitre 2. Acte chapitre 2
Donc mon andenge abazo parler na biso. Acte chapitre 2 verset 17, parole de Dieu le na biso awa. Balobi dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Awa tomoni balobi na biso awake na dernier jour Nzambe a reprendre l'esprit na ye na kati ya bana na biso ba jeune fille ba kolo et que ba ko loba o ba sai ba prophétie ba vision ba songe oyo ba ko loba na kati na bato et tomoni ezali oyo moyen ya Nzambe façon et puis langage Nzambe a ko employer Nzambe a ko utiliser pour répondre yo na ndoto ou bien la vision, à quoi l'on a ndoko, à quoi l'on a vision, à quoi l'on a prophétie. Prophétie, tu es dit que dans la carte église, un prophète à quoi l'on ou bien pasteur à l'obi na yo que non, nzamba l'obi boy. Et ça prophétie, abnisi prophétie pour l'homme. Mais biso ming to kendaka ming na prophétie. Oui, prophétie ezali, mais vision aussi ezali, et puis to moni songe ezali. To moni pe nzamba zuru ba pe na basine. Na basine ou ngoro wake, basine mususu nzamba apesi sine ta mususu na Moïse. Moïse a boaki nzete kuminyoka. Et puis tangu yepe pharaon par la qui sa boaki nzete na ye tangu nyoka ya pharaon ameli ba nyoka na mbai. Pona ko lakisa ke puissance o yanza eza na kati ya Moïse ou nzamba tie kati na ye eza likolo ke puissance wana. To moni eza na basine belé to kolanda awa to koyoka o ndenge nzambe akoloba na biso. To moni aussi sekde ndenge to lobi basine ya étoile à Jésus tanga botamaki. Ba mage ba monaki à partir étoile ba que non salami. Donc Nzambe la bassine. Alors le lopé to go décortiquer bassine to la kisa comment oko yeba babilo ko na nyonso pona ko aider na kati na pensée na yo na kati na makanisi na yo. To kene direct na Actes des Apôtres chapitre 11 verset 11 à 12. On tout autant d'écriture parce que les camions ce temps nous parler, il faut to kena d'écriture pour écriture onde et ko claircir biso pona ko parole de Dieu à la droite m'a divisé. Dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 11 à 12. Et voici aussitôt trois hommes envoyés de César vers moi se présenteraient devant la porte de la maison où j'étais. Dans verset 12 l'esprit me dit l'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Balobi esprit et lobi naye. Les alliés ont parlé sur les pierres, l'expression des pierres de conduite devant les chrétiens de Jérusalem. Dans un ministère naye. Bazao parla babi que l'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Et les six hommes que voici m'accompagneraient. Nous entrons dans la maison de Cornel. Tomonia balobi esprit me dit de partir. Esprit lobi na ye. Yango to loba chaque fois mutabi esprit lobi na ngai. Esprit lobi na ngai, Saint esprit lobi na ngai. Eza loko moko. Ce Dieu tanga parla na kata moto. Parce que moni esala ka mingi confusion na moto mona l'air moko to e bagé d'abord esprit zani esprit ezali na ni esprit ezana ni chair ezana ni os ezana nzoto te ezali na mokuate esprit ezali esprit o to benga kaneti to bengi âme nzoto zongi to zonga ke na âme ezali lokola nini parce que mona ba explication za la tellement belé âme ezali lokola to lo ba elili omona so muta kufi omona nzoto moko ebimaka nzoto wana tango esimbaka eloko ekoka suko tenye eloko te omona pena eloko ozo simba eloko ezo tia oboni donc yango abengi âme eza kwa elili na soki elili no tala yango zwa ngo bambango nzete tumba ngo elili ekufaka te donc âme na yo ekokufa te yango balobi esprit ezali na corps te ezali pe na nini te na os te na mokuwa te l'esprit ezali o babengi esprit ezali c'est partie de l'homme qui permet à Dieu de parler à l'homme et à l'homme de communiquer avec Dieu.
esprit o eza kati ya âme o ezali babenge esprit yango ezo permettre Dieu à connecter na biso. Mais ceux qui ozotambola na molimo te comment ko connecter yango tomoni ba homme de Dieu nzamba salaka mingi pa na bango parce que bazaka concentré dans les choses de l'esprit. Ba marche selon l'esprit bazana pema ba kotaka parole makasi mingi. Bazana connaissance ya parole de Dieu, bazana na sagesse de la connaissance ya parole la connaissance parole de sagesse. Et puis bazana discernement des esprits. Yango moni nzamba salaka mingi alobaka na bon puis ba comprendre ka langage de Dieu que comment ils a nzamba lobi boy. Nzamba lobi no boy, nzamba lobi na ya prier tant mususu nzamba révéler parce que bazala connecté na esprit. Mais tant yozo marcher na esprit te, tant communion eza parfaite. Comment est-ce que koki ko bénéficier biloko wana? Yango moni même na vie na ngaso na tamboli makambo mingi ona zanga en difficulté grâce de Dieu, grâce à Saint-Esprit et edengai et ko faire comprendre nga makambo belé. Mais là batu mususu bazana doana te. Moko ko senga doana parce que rien n'était possible à Dieu. Tout est possible. Et c'est pour ça so totali to parler surtout na vision et puis to parler na songe. Nzamba ko répondre yo na prophétie ta musu muntu apembe no alobi likam. Waki na problème mo alobi no ndo nzamba alobi na nga boy na zo loba boy ta mususu likam moko boy ezo pesa au conseil ezo kebisa yo place ozo kende. Donc esa prophétie na vision okoko mona vision ça na baja rebelle esa peut-être vision moko bazo l'action eloko moko eza na fitile oyo yebite mais ba yebike Saint-Esprit à part ça Saint-Esprit ekoko aider yo o identifier ngo o comprendre mais soko zo comprendre ngo te eza kwa neti mutu oyo oza na problème parce que ou bien luka basai na nzambe o faire comprendre bango ba yeba eloko ni lobi na asi ndengo yobi ndoto na otiko loba ezo laksa yo nini ezo expliquer oni donc loko na foza on a don mais oko senga nzambe akufungolo misu akupeso fo sengaka donc yango ezo senga na biso surtout bana nzambe tozwa o etali molimo mosantu eza kati na biso eza na kati na biso po yango eko permettre que tout ça la makambo mingi tout ça sorti na ba situation o eza ebele. Alors so totali na nini ya signe ya na basine nzamba ko répondre na signe signe yango eza nini. Un jour il y a un témoignage na banda ko tala télévision na banda ko tala musala nzambe mo azoteya tango aza koteya azoteya abando teya tango akomi na rubrique oyo ke l'air a priaka pona bato mama moko aza congolaise abenga na Tanzanie abengi ye alobi a papa sambela pona ngai en tout cas na fai na libala 13 ans mabote zate en tout cas ndeko esalaki nga pasi tango na yoki 13 ans ngabi nzambe pona nini kamba boye mais tango ndeko na bandi ko prier ngai na bando compagnie na prière prière na ngeza nini yoka ngai na zo sala pona prière mas tabi na nzambe yuka kolela ya mwasi oyo ya mama oyo abengi yo pona mabota nzambe tika ete maloba serviteur no o azoloba pona mama wana tika loboko na yo nzambe esimba serviteur na yo ke maloba mama wana ekokisela mai metango na zoloba loboko ndeko nanga lumière moko euta likolo nazo mona ngobo na salon na fandi na moyi o ba mona ka mamona meso na moni yango ezokita tango ekiti eza lokola golf meza lumière tango eza kokita ekoti na kati ya television nazo mona ngwa live ekoti na television ekoti na mutu a serviteur wana ezali langage ya nzambe alobi na yoke loboko na nga ezali na serviteur na ngai ezaki mosai na nzambe moko afana Londres abengani na kombo ya Abraham azali mwana ya pasteur révérend pasteur Kosi. Donc ezali ba jar nzambe a répondre à biso a ko répondre direct ou bien indirect mais ezana signe so total na songe na ode bengi na ndoto na zwa réponse la partie ndoto nzamba ko la ko sengi na moi o sengi na prière a répondre na ndoto a ko répondre yo na prophétie a ko répondre direct a ko répondre pe na mongongo na prière na zwaka nouvelle bongo na bengi sasa yango na ibisa bino o montant na ndote na za ko loba o na venki o na vivre na kati ya vie na ngai o na za na expérience tango ezalaki mokolo moko grande sœur abengai
abenga na téléphone na biboni bino bien toza ne bembe nga bembe susa ni bino badwaki sasa boli toujours batu ko kufa soki ndeni. Alors c'est habité mutakufi ezali nani frère papa ale moloto ngabi ale moloto na yebi penati o ngala bai sasa kala pena donc ba 90. Donc en tout cas na yebi ka ba nani ba meta bon ba blo mususu wana bo tellement na ndako sala depuis na bimambo kana bande ba place to na kena na sa ba business ko sala ba nini na ko ba nzembo ka mikimte ba ngabi me eloko nini abi en tout cas qui très bien a pesi pena ba témoignage ne alors bien le molota yemba kaza très bien ça gentil a ela bana mingi en tout cas pour ser ngai basambila na été mais après ce témoignage moi lo bien en tout cas très bien bané tout ça na bi ser nga so ndimi mutu c'est kaza mutu abi ngabi akufina ne abi no akufina poisson na bandi ko landa siko ba information à niveau ya computer ordinateur na moni pena de nini akutende moi bisinga yebite no akufina poisson tetalaka bato asambela kama akufina poisson na butu avana na prier na sambeli na binzambe yo zanzambe uzali Dieu tout puissant. Lazare abimaki na nini Jésus abimisaki yo ni abiso to kosa miracle kuleka Jésus atika ki promesse papa na témoignage na yo ki serviteur na yo bazo pesa témoignage papa eloko nini parce que yebi to bi na Congo balobaka keno ba sela nzambe nyoso bazaya mabe mais na yebi na Congo wana ezana ba serviteur nzambe bayoka ka yo pe batambola ka kobanga yo bazali to ko bate bazali te nzambe na prière na nga ya compassion Nzambe sala grâce pour na ozongisa na bongo ba mona pe tozana nzambe ya bongo na sala prière la compassion na lala na butu kula na lala na butu nde ale moloto apari nga na ndoto abime nga lati pembe abenga deux fois abina nga frère abina nga komitu nsamate na kozonga lisusu te donc ndenge pena na kei do eza pona nga libela tokota yi ba réunion donc na kozonga susu te babuki bondoto na yibisi mama tala ndoto na loti bobo fandi na tala esprit bisinga réponse oyo kaki oyo sengaki yango wana mais esalaki mwa kobanga ntango naki bakota yi ba réunion nga bisa kisi oto nini natikalaki ndenge wana mais ntango naki témoignage ya mwasi na zoloba et puis na yoki le papa oyo benani frère Patrick frère Patrick wa yembaka Patrice tant à lobby que non abandé que non ten hôpital sur la jour ba ange bani tout ça na yoki témoignage esprit bisiko oyoki bien donc pour le koloba ke nzambe azana ba façon oyo a répondre ka bato azana ba façon oyo ke asala ka tupo a communiquer na mutu na kati na mutu Dieu alobaka nzambe alobaka la fois dernière quand on loba wa passer so na zo penser ba bloko yo et uta koloba un mois passé tozaki na prière nde toza prière na ndaku alors ngana ina arranger place ya prière na ba bonsi bisika tout ça na fandi mama na bana siko tellement manœuvre et puis c'est nga kanda mais kanda on a kosirika bote kanda ya kati omoni kanda kati na beba tu bazo compléter makamanza futo zango série ba ya famba ni na fa na ngape na simi nazoni ngape na beta ndina sala na beta ngambunda na classer ba biloko tu. Alors siko mama tanga ye akuti atali amoni ngai tanga atali ngaboye amituni pa nzambe alobi nzambe mubana nga pena akokota lola pour assembler la pena mais yo kanga réponse o nzamba pesa kai nzamba lobi na ye eloko eza na kanda alobi na ye teke akokota lola te to akokota lola malobi kanda eza na ye papa ilanda oye bake nzambe alobaka bakana kati na biso na ndoto na nyonso na façon nyonso siko tanga lobi ndengo wana tango to yebo to silipsi prière to bandi prière na kati ya prière décision mona zwi que avant 5 minutes mutu so azana kata salte to zwi salle wana porte to kangi ndo kota soute donc ça fait que banda ko laksa OK on raté pe lola jour sou na forme tango na lobi ango sikoyo na lobi ango to comme na suka to no so mama bi obi na tunaki nzamba lobi na ngai ke oza na kanda ndezo za na kati na yo tango lobi na ngai bi oui esprit loba ino za esprit de Dieu et répondaki ona ya na kanda mais kanda ngo ya elongité ezaki ya kati abia so bi oui
nayebi na bi mais en tout cas funa sala tout na longola même ya muke tala ezali kanda kutoma kamusu te mais makomba zambe mais alobi ke kanda ezana ngai na bi ke funa longola même eza finiti funa longola ngona bwaka yango ponga funa kota lola na yebi ke oyebi Moïse arataka kota na Kanaan dikola ni ya kanda abi asonga bien donc il faut na longola ponga pena funa kota lola papa vie eza kuna o tozala ngo eza vite vie eza kuna eza opportunité eza ba dernière chance oyo tozokende papa soki yo négligé soki yo tiki yango vraiment o regretter place o regretter ko regretter na libela mais yango ezosenga na biso so to continuer maté na biso to mona ke Saint-Esprit o yango ezo aider biso yango ete sengi na mutu o yamba Yesu Kristu et pri o zwa o bengi Saint-Esprit na ko senga na bandimi oyo ba frère oyo ke nano bazwa Saint-Esprit te il faut o prier nango Saint-Esprit za ko yekola ngote Saint-Esprit za te ko balakisa yo Saint-Esprit za liso so senga nzambe na ina loba basika parce que ezali oyo promesse nzambe Jésus apesaki na ba porte aloba kike na koloba na papa otindi la bino oyo ezali consolateur eza oyo eza babengi ke qui consort donc oyo azopesa soulagement oyo aza ko abaisser na chagrin moko boye oyo eza na douleur na kati na yo ou bien na problème moko quelconque oyo eza ko ozokoka ko discerner ozokoka ko comprendre ngote Saint-Esprit ko aider yo pona okoma na situation wana ozwa solution na situation wana yango moni et permettre que mutu faut Saint-Esprit parce que soko zu baptême ya mai eza mabete mais faut soit baptême à molimo parce que sur total la parole de Dieu na Corinthiens chapitre 2 Actes des Apôtres chapitre 2 au moins bazoi biso abalobi na biso non, Acte chapitre 1 verset oui, Acte chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc Saint-Esprit est important na kati ya vie moto et ko permettre aux na connexion et ko permettre yo po ezali o babengaka ezali protection ya yo moko individuel mais prophétie eza pour na profit à église eza na ou bien parce que moni par la langue eza o babengi puissance de langue moko de feu na kati ya mutu parce que mutu ya azui Saint-Esprit ya molimo akozoni Saint-Esprit akoko zane baptême ya mai te problème te mais yo mutu zui baptême ya mai il faut zoya misipinde ya molimo et ça très important na biso ba croyant et ko ide yo na makao mingi oyo ke o s'en sorti grâce à ngo e ko pesa yo e ko pesa lumière na makamo mingi parce que so total na verset to ke na Jean to mona na Jean chapitre 16 verset 13 balobi que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu et il vous annoncera les choses à venir. Il y a mon côté, mais avec la vérité, avec la parole. À quoi il s'abîme biloko à venir, biloko mususu ezakoya. Yango mona ke nzamba zo parler na ba forme ebele à travers Saint-Esprit où ils ont aidé biso tout connaître tout comprendre langage na ito comprendre biloko mingo ezo na kati ya vie na biso na bandoto na ba songe na ba rêve na ba prophétie et puis na nini parce que soto lobi avoir l'esprit de discernement et l'esprit de discernement on a ko identifier l'esprit wana parce que il y a aussi les esprits Satan a quoi appelle na pensée na yo akoya pe na kata vision na yo akoya pe na kati ya songe na yo to yebi ndoto ezani ne ndoto ezana trois parties ezana ndoto ya Nzambe ezana ndoto ya Satan et puis ezana makanisi o kanisi to kanisa na environnement ndenge to fanda alors yango Saint-Esprit ko edebi so na biloko wana so to ke na 14
na Jean 14 verset 16 na 16 balobi et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement à vous. Ako demeurer éternellement na kati na biso. Na verset 17 yoka balobi, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et il ne les connaît point. Mais vous les connaissez car il demeurait avec vous et qu'on demeurer kati na biso et il sera en vous. Et qu'on demeurer kati na biso il sera kati na biso et uzana kati na biso. Na verset 26 soto clôturango na 26 balobi ke na 26 balobi ke mais les consolateurs l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et qu'on rappelle biso pour enseigner biso. Papa Saint-Esprit et le bagande na uti koloba awa. Et le baka et bimisaka makambo izali na kati ya mutu oyo kapena balobelo likambo. Ngana ye baka nazwaka vision moko na kisasa. Vision na nazwa na kisasa na comprendre ngote na bomwana. Ndenge ti na koli. Kukola na ngana koli na mona makambo ko mibale parce que moni eloko nzamba zo la kisayo tout eza na important et bunga atakati note. Il faut comprendre ce que mon langage nzambe ta mususu façon solo. Et ko ya pe Satan a attesté que eloko mo ko za na kati na. Eloko wana na mona biloko mibale na vina ngai. Na bomwana âge à 8 ans, 9 ans. Premier ni kam na mona na vina ngai o ezali na fana na ndako ezaka na 12 heures. Na 12 heures na fana na ndako na bande ko lia loso na madesu na yeba. Na zona kisasa. Na fana na ndako na rina salonga moko na zo lia loso. Ta na zo lia loso puku moko abimi. Puku wana bimi azalaki no baba forma ba puku ba cochon. Ya munene wa cochon. Ta na bimi na zo loso na bwakeli ba komi ba na bwaki ba umisa na bwaki ba puku ba tonda ndako wana donc ba nturanga ibaki peto so ba mili so kombe ba tonda ndako mobimbo. C'est comme me place na fandaki et loko na santaki c'est comme atmosphère moko ezali kati na ngai ondre donc l'obre moko ezali kati na ngai neti mutu ameli drogue neti mutu ameli masanga mo mutu soko azana drogue ya masanga et loko nyoto ezali soma obanga te na kumko seka na zo bwaka tant mutu abeti porte tant na ndimi na binani leta na tali na zongisa misu boy na tika mona poko moko te ba poko wana nyonso balimo eza première action na mona na vinanga. Donc, deuxième, na mona signe na mona ezalini ya nyoka. Ezaka samedi. Après ba mwa na yeko mona lokwana. Samedi moko bona le kan. Kokoma na komi na ka chaque samedi na komba lopang na nettoyer ba nini na zonga kata na zongi siko na sala mwa siège. Siko tang na zongi na ya ko sala mwa siège seboye. Esprit bi na ngai komba se an boitu na yo. Yango na itanga kiso na tangela ibino na correcte awa na zoro basure ya nini ya nini ya o esprit lo na mutubi sans hésiter. Esprit o ya nzambe tango lo bano hésiter te et puis ça o pese pe provision baramo. Tango na mbona ngo directement elo ni sala na ye na lale sute na bandi ko lwana ba msambetu. Tango na kubenda mbetu bona se ambetu na coin li dusu mongo ya bapukwa munene nga mais li dusu esami ndeni. Na kena libana na zuba mabanga pona luka na kanga lidusu wana tangu siko na zuba mabanga na zoya na koma boye nyoka bimina azo bima na kata lidusu wana aza ya 50 cm nyoka na zana mitumi bale tangu na monia na bimi bana na bino papa nyoka na zwa nzete pona ko boma nyoka wana pera yamba mabini nini ngabiso nyoka na lidusu leta pera ko ko boma ete pera zwa linzaza to koti sai akabine futo zong se place a uta tokenda to bwaka na kati ya dal de koti to bwaka ya bizongi se place eza ba sine moko eza malamu te papa di kambwana etikala na vie de grâce à Saint-Esprit grâce à parole parce que na demeura qui dans la maison de Dieu parce que nzamba lobi chaque fois toujours tangu oza ko banga ko tambola ko banga ye tangu zo tosaye tangu zo ko yoka ye
akobatela yo et puis akoloba na yo zala na droite na nga et jusqu'à na kokonisa ennemi na o marche pi mais ce qui na lobby lelo yo na ko comprendre situation oyo wana e passé grâce à Saint-Esprit na si ce qui un jour nzamba sungi to parler sur les serpents wana oyo na mona nyoko na ya demi-tour nzambe so apesa occasion to parler nango parce que na parler nango na cinéma na si na bochango nzamba ya kisenga aye ko révéler nga ndenge nyonso umona tout ça biloko na tout na ko parler nango mais et ozana na cinéma msusu mais tant on ko balanda likambo ya bampuku na mona ngondeni yango na binzamba lo bana ba way moko différent. Première chose zamona ka remarquer ya bampuku wana na bana ko tala film mo kana télévision de total ba film wana zota la femme mo azaki femme de ménage azo sala na ba château minene wana bo ba riche femme wana kota na chambre mo ko kota koti na chambre wana azako komba azo nettoyer ba puku ba bima tondi na chambre wana tant femme wana moni abangi a cria koya ne betagera ki wana apanza moto akufi papa na benda ke bwaki na chambre mo na kati mais ba puku wana ba disparaître et puis ba puku wana il y a qui le même mesure o ngana mona tant na ina bomwa sikoto on a taliango na pasaki na makanisi na bia donc c'est que ezalaki bapuku wana so na bangaka nde na kufa tolika mo esalemelanga na bia donc c'est que ça va protéger ngai mais ce qui n'engwana te na ko mona deuxième film nde eko clairci ngai tant na moni film wana bazoni nga baboma mwana moko boye baki papa na mama ne baki bataba drogue alo bakabwana atikila mwasi mwana o mwana na bota makasi na puissance moko ezaki na puissance nzambe yaki kati na ye azaki na ba potentiel moko ezaki ya makasi ali na étoile moko yaki bena brillant makasi alors sikoyo papa na kota na ba monde ya ténèbres ndenga kota na ba monde ya ténèbres sikoyo alinga koma niveau amata niveau na niveau ya ba biloko wana ba ebisi po koma na niveau anto na besoin mwana yo mwana fo abala roi na biso mokonzi na biso soki abali nde yo kozwa biloko nyonso donc to sala cérémonie ya mariage neti pena mwaki mwana 8 ans ba ko sala cérémonie ya mariage ba ko bali sena de mwana na ta ko bali sai ba ko zoye ba bonye ba zuma kila ba tina ni na bango pour ba récupérer toi la mwana na ba travailler na monde wana papa likambo salema ta una mona ba fandi na kata salo wana ekeneti begizo to benga begizo minene ndenge ya kana ba découloir ba chekita mukonza ngwa bazozele batutu bazozela mukonza ngwa ko ya ndeni tala eloko esalemaki na deux couloirs na porte ba puku bakoti mesure ya puku nga na mona bazako ya babandi ko sala makolo ya mutu ti na nzoto pa mutabimi na maseke tangu na mboni yango mbala moko espero bina ngai omoni mutu yo oya zoluko oya zobundisa yo na ningani na rappeler sous ces zongisinga sima na bomwana obi omona ki biloko yango donc omoni nzamba sala ka moyen a communiquer na mutu ala kiswe lokaye ba danger ni noza nango et puis ndenge ni okoko tambola lelo tozoko tambola papa tozali awa tozana valeur mutu azana mission na mokili awa yozo yeba tozo tambola toujours na makambo ezali na solote ozotambola lokuta ozotambola matongi ozotambola makambo izani na limpidicité ozotambola na vie adultère keba parce que yebi mission ni oza nango te mais nzambe sofaki tanga lobi bon esprit lobi na ndengo wana na ekokanisa yango soko moni mutu ozolala ozolota ndoto omoni mutu bacheye aza maseke soko mona ba loka ndengo wana ndeko nanga oza na bitumba na société na ndokite mais oza na bitumba na démon o babengi elima donc esengeli na yo po olonga bitumba wana o demeurer dans la maisonnée de Dieu o tambola ndenge nzambe asengeli yo yango ete tango yo kozala na droite na ye akosimba yo ye akoprotéger yo et ye akokomisa ennemi na yo marche bien na yo okobima plus que vainqueur à partir wana nzambe siba kumko rapelenga makambo ndenge tina ba na bino jour naza koloba ke papa kufa la muka na 3e jour na âge à 26 ans esprit bandolo ba ngiko rapelenga makambo tout uyebaki mission ni parce que avant bundene ni no faut yebaye soko yebiete ils ont la difficulté
vous en avez difficulté pour s'en sortir. Yango na binzambe alobaka na ba forme belé. Ce qui n'a pas d'explication pour faire comprendre yo à chaque fois na ko aider yo. Soki ofandi zwaneti bino ba mama l'air moko ofanda ndako boye pa elo moko ekoti yo ah mobalo na lambele pété. Apo na lambele il équipé ka kolamba. Mais au moins idée moko ya kata mususu lo bano ah pour no sala boza mobile na yo lambela ye. Pour kama kambote lingaka okanga ke nini voix wana. Luka kokanga voix na ndenge lobaka na se. Soko zolanda voix na mingi yango ko permettre yo otambola na kobunga te. Mais soko zolanda toujours oza négatif ya mabe okenda na négatif yo nyoso bakanda makamni nyoso moyen au recevoir eux pas nzambe ekoza na ote. Parce que Dieu existe. Ce que nous avons makambo sur nzamba zo existe. Na ibi jour msuto zaka na réunion. Réunion mo na kiltrana, boyebi au place ba sala kamanyo la stade wana. Tout ça na grand réunion. Tu es samedi poto komba salle. Ah, koko komba salle sentinelle boyi. Alobi patron na ibi senga biloko te ba boya a. Tu exister tu na ba frère nyonso na ba boyi aboya pena. Tu zi décision tu yaka na tongo. À partir de 8h, tout ça, parce que ce qui était réuni à 10h, 9h30 ou 10h, il faut la réunion. Frère, il y a qui mal comme tout, il y a qui a tongo comme ça. Le patron va aller l'air on a samedi, il y a un week-end, va sceller, va nini, va téléphone, puis va ça, va téléphone l'air on a pénal, il va m'acasser. Alors, tant on a zongi, tout là, il a vu son pays. Vers 5h, papa, maman, on ne répète pas la musinga. Tant on a zopam, espère le binanga pénal, espère le binanga bima kende kokomba salwana. Et le même nazo zonga na verso ya acte. Na sa une hésitation te. Tango espère la musique tant na bimi mbala moko ba bi kende na zui mbala moko ba brosse ba ni tout ça mais pourquoi al mokatonga sala ba misana bi ah papa les rozo kende bo biso fa na côté à zone kisasa na côté à nini na quartier nini quartier nini tuzabana nini ya ba quartier ko tona ubunga ngai. Tous abana nini ya nini ya quartier côté à plateau de l'école Bouyanga quartier Bouyama tout fin na quartier wana siko tant na bimi mama lobi ah non mama lero ko bima tenga ya bise que non nzamba lobi na ngana kende ko komba sali wana na musa na lobai na epe epi na une autorité moko ya ki penani na bimi ko bima na bimi na keti kota ponga biwana yeba ba place on ezaka pena bien tra ba butu ba l'air on va 5h ko koma na komba na sali wana kana zoko koma na zo kota kaka boy mu sentinelle on atanga moninga na ebite soka mona kana tangu na talie kaka binanga afungoli porte apenga ba blo mususu ala bi kota keno sala siko tangu na koti na mitalinga moko nzoto na bipa amoninga nani eloko nyinza kati na nga amoni lokola chef n'était mais chef ya chef na ye mais eloko na nzoto na nga na comprendre te na kota wana et puis na makasi na zaina kopona ça d'abord makasi ya musala na kumba na yebisa yo sali wana mobimba ba frère ba ya ba beta porte aboya kota ba frère moko pesa ya ki susu tango ya lobby na yepe afungoli porte e kutanga dia na kumkota podio na kanisi bilonos basalte nyos do na si sali mobimba ezaki journée na mututu en tout cas frère likambo sali mais c'est l'esprit de Dieu où est le misakinga et même ngati yango monique toujours na zoloba que surtout dans Saint-Esprit il faut moto recevoir cette épice parce qu'il y a un pouvoir pour puissance mongo et ça na kati bato na kuta na babiloko mingi surtout awa na même na bamboko tozali na bazandu na ba marché mususu papa okokuta mundele atelemi bato baza ba skoro kwa basala batala ba via bato o mona bina telemi asimbi bagi moko boaza ko sala be vocation azo so ba chance bato so na leki na monge kana bando parler langue na bandi ko prier tango ko ndo prier ka mona mutu mo pa ti mutu na setan mususu azongi na kutana bato na ebele alors eza puissance moko oyo eza na kati na biso alors tout le kato bando na ngote il faut recevoir le Saint-Esprit et ko aider yo pour avoir l'esprit à discernement ya koyeba esprit nini oyo ezolobani parce que to mona kana kati ya monde lelo tozo mona bato lelo ke omoni o aider mutu mais mutu anga salo mabe ozo tuna mena sele volonté nzambe est-ce que pena oza ina discernement esprit est-ce que esprit wana yaki pena nzambe o la kisaki yo yango na nyonso
ce qu'on voit respect discernement et ça mon boulot parce qu'on va dire que na Romains 12 ne vous confondez pas au siècle présent, mais soyez transformés par la rénovation de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Dieu est bon, agréable et parfait. Aux hommes, parce qu'il y a un qui permettre, tant que vous vivez dans le tant que vous vivez dans le Moussouni, tant que vous vivez dans le Bakamo et Sengenini, moi, vous bénéficiez de l'eau et vous arrêtez. Moi, vous yeba langage en Zambé et vous arrêtez. Moi, vous signé l'Aksayobo et vous arrêtez. Moi, vous bitumbozo bunda et vous arrêtez. Nzamba lobana ba forme belé. Ndenge tuzomuna boy. Ngai bi papa moka lobana ngai. Ya mukolo alobana nga mwana ngai. Oza très bien, oza calme. Et donc conseil na repesa yo. Moi ça mutuko mekate. Moi ça mutuko touchete. Na kena mboka ngola na kute na grand frère moko boy. Abila nga petit na oza courager. Okena ba balunda. Mais loko na oyebisa oka moko. Soko lingi ozala victime te parmi ba victime. Moi ça me trop touché. Na kanisa ki yango neti sous forme que vieux a kanisa nga mabe. Mais esprit bi na ngai rappeler ngai tata moko ayibiso lika mwana kisaso yebi yango. Bien na zongi sima. Mais le temps on apprend que papa yo ayibisa nga mwana kisasa na Congo azandoki. Grand frère on ayibisa nga lika mwana Angola azandoki. Mais ko comprendre que yango ba via batu eza ko beba. Sans le savoir. Là, si tu parles que tu n'as pas de ou état limite 500 autres même avant mariage et surtout dans tout banana tout kaba ou aider ba jeune garçon jeune fille ou ba aux futur marié ndeni ba ko préparer pour le mariage depuis le moment là ba on ti ba ko makuna et là nini ba ko ba éviter nini za nécessaire ba yeba ke pona emi mabango na dessiner na bango tout le monde le loba la ba jeune fille mingi ba jeune garçon ba tendre bitete mingi ba bimi pe mobimbate. Les gens qui ont photo luka keto aider bana wana pour ba comprendre batu mingi ba vie et baby batu mingi ba vie ba dessiner na bango ba comme na place santé parce que même dans la vie ba le que moi si on ça moi ça ko balate mo ba ñu ça balate mais lui besoin de ba ke li ba les normal parce que to ko luka to pouvoir na kata bible pour na komona conséquences ni ça surtout avant mariage ko 500 autres et ça très danger et puis aux ana kati ya libala ozo sa biloko wana papa est très dangereux. Wana to ko tara profond na basema mususu wana zaka etonje tozoba. Po toloba ke pona ko comprendre lingaka ko saisir oye na kati na yo. Soko moni oya malamu landaka ya malamu. Makanisi musu yaka nango. Mais ya nzambe oye bango tango yaka pe na forme moko eko zala yo moko omona ngo eza différent. Parce que zaina ndeko moko bana ndo prier pona yo ala na hôpital. Ndeko wana nakenda mais jour et comment qui va faire l'opération ay ko ndimasiné ba papier nos asali ba papier tout andimi ke nini tout ça alors quand on a bengi abina signé ba papier na ibisier pourquoi signer a bien tout na choité ba faire l'opération motema so fonctionner bien papa na ibisaye soko na yona to prier et c'est ba canceller opération abina nga na bina nga ko ba atelo ba oui ou non. Oh oui, kabisaba ngala lingi muntu alubane ko kurubana nende na kena l'hôpital première fois na prier pour na priaka mais le jour na koti na kati ya salle place afandaki na priaka sala prière na telemi ta on a bandi prière koningana banda prière bo bato bafani mindele bafandi na bandi prière bo na mona mwinda ebeta na likolo kota mwinda mais mwinda wana eza kwa mwindo ba sa opération o ba docteur bachaka mwinde pela ta mwinde pela na moni pena image mwinda munene oya ba ya banini wana na bandi ko prespero bina ngai simba ina tolo na motema na zilo boko na nga premier fa na simba na nzoto na yaka na simba ita na simba na prier na sisi na ibisi nzambe sasa l'opération makamunyo se ka papa na bima wana na kena na ngai na ibisi sarakali kuzonga na zongi ndaku na tongo na ngolo bya benga bina nga frère Jean nzambe asali ba docteur ba ko la msena tongo ba lobike opération les a cancellé avant ba ça opération batalaka abi bato tout batale ba tester ba motema no ezongi ndenge ezalaki papa est un grand témoignage nzambe asalaka Dieu existe pour on dimaye pour ça na pembe na ye azali rémunérateur na oyo balukaka ye okomona munene na ye parce que on nzamba sa pananga eza ya kotonda et on débordé dongi omona neti mutu ala tondi dongi na bandi ko kosanza
bandi ko sanza parce que ya mingi ya trop yango ete naza ko encourager ko lembate yo moto komi désespéré dans l'hôpital aux place wapi ko lembate tellement persévérer jusqu'à la fin vous allez sauver vous allez délivrer vous allez guérir parce que la vie c'est Dieu qui guérit toutes tes maladies yango to komi na suka soki nzamba pesi biso sur occasion to l'occasion to mona to loba oyo yo ah Jésus kati na biso sans que vous continuez de prier pour la situation ils vont passer awa que nzambe amana bien to ko sambela na ko sisa nzambe papa na tondio pe na commission lisusu ozaki na biso ebandeli pe to komite ya suka tika nzambe mateya oyo etouché na onyo so ba moni oyo so ba yoki nzambe fongola bango na kati na bango monisa bango epesa bango esprit ya discernement bamona bayeba ndenge opesa na baserviteur bafongola bango ete bayeba oyo eza koya oyo pesi biso pesi pourquoi bango bakopesa tika ba image oyo partout le temps ça veut fungula intelligence soki epa kozwa a développer yango lisusu ateya mpe baninga oyo baza na difficulté ete biso mosusu ensemble susi na biso ena bandeko nyonso baza na bandeko témoignage wana lobi que parole de Jésus biso baporte basala ki bagra makambo ba Moïse banani nzamba sala ikati na bango biso pe nzambe azosala malgré quand même tuza ko pesa ba témoignage te yo pe no fandi wana ozana makambo bele nzamba sala kati ko bomba te toza na site awa ya Congo mo Kristo yaka loba oyo lobi eko elengai tala ba solution suna zui na moni film mais esprit bi na ngai eloko mona izo donc nzamba akola so ba forme bele o ko permettre yo au funga o ko permettre yo au comprendre o ko permettre yo au s'en sortir na situation za kina soko moni izo simate kende na basel nzambe na ko conseiller bino même na ba frère bazoteya sur bandoto bazola kisa bandoto basinya ba moto banzete banene papa sa soko yo kango landa kamo eza bien ko fungo susu mémoire et ko fungo ma bambebele to kwataka na yo koyoka l'église to kenda o alobi ya moso pesa to kwata to kola na kati ya liloba to zawo to nike to yebi nyoso te to yebi en partie mais o ngana ko loba tan yo po yo kiamo pe ozasu na mayele suku le kango defi o pango o kopesa na mutu to zo aider parce que to fandiawa to zo mona ke to roba ke même lelo tango ngana za bien tango nzamba o sala kati na ngana bomba nga moko pesa maramu il faut na partager na baninga pote to ensemble yango ete na ibisi bino oyo to ko passer dans l'enseignement à Sima, on va parler sur le serpent Mandingue et Saint-Esprit et Edaïna Tina comprendre le serpent Mandagina. Demi-tout et Ningolobani, le serpent. Esprit le bin à les expliquer. Dès que nous avons un bandé qui wana. Nous tous sommes yoki en Wagoloba. Ah, nous sommes yo mutezo sa sauter. Même gamme autant oui, donc on est l'engal. Mais là, il faut comprendre que Nzambe a besoin de l'action niveau ni que nous sommes mokide à saler à Zamabale. Même au moni mutaza zolo bano makampapa kubwa kate oyiba pasteur basen so nzai bakufa mutaza ipse kamondino papa na yuna so ki vision mo ko na pe ngana so la kana nzambe orgueil o mona mutu pele ikamwe dikamsu ministère pe koi on nzamba bande ko loba yango azola kisake o négliger mutu te mutu nyonso o ala mutu oyeba uzomona ndenge ndeko na prière mitanga ya ibisinga ndoto nasone na ndoto a ibisinga na expliquer ndoto akeno grand musa manzame mobo a expliquer les mêmes asokam babide c'est moyen nzambe alobaka azo ebisa yo ko négliger te o mutazo asi to suki wana et que loko na ina lobaka toujours o ya ko persévérer jusqu'à la fin à cause la sauver to continuer ba prière to kota le sambo nzamba solution la circonstance nyonso tozo na papa ina
ainsi pour la suite. Donc la bino que Zamba pambola bino asimba bino abele bino apesa bino za kozala na kombo ya Yesu.